ça les connaît Jack dit Dieudonné et l'autre dama qui le bien les agini maman connaît Jack il sait que non yaja bien kotsa pe yaja ndena est-ce qu'on a ba wara ba memeli biso yaja Chapi Choma akoma kolia Aramaka Lema akoma kosomba Jean Bedel akoma kolia yaja Bawara banemeli biso Chapi Choma akoma kolia Squezo akoma kolanda Aramaka Lema akoma kosomba. À partir d'un ngo wana sikoyo nde et comment que chaque orchestre quartier latin wenge musica orchestre tout ça qui c'est un empire bakuba donc so ba sali générique faut ba koti ça rap na kati. OK. To banda BCBG et Simba hey to za likolo et mona donc idéologie hein no Jack na Duka Tumba à côté c'est rap na kati ya. Mais oui que n'importe quoi comment ebélé comment ebélé to comment compter bon peu na musique congolaise voilà bandulman non ba rappeur ba ya penda na rap otuli bango boye ba boya mais bango mo na banda kuna ba ba place bazalaka ba lobango ya omoni mikolo bazobenga les doyens de la musique africaine po nzembo ebeta mana ndenge ozolbana wana comme sumakamu susu. OK wana comme mabanganga na mama makila ah tika bwenu Jack ouais donc ponze bwe beta mana terrain bayo kango esenga banganga na makila na kindoki mais succès va bien impact il faut makila c'est que bino pe bosopa makila tino sopa makila ndeni ngala au travailler pas ya mutu faut bossa ba succès nazo travailler ce ko pas ya mutu OK ce ko ba leader à orchestre akomelinga yo mokanda ya mabe esali ngai mpasi na motema e na bela bongo e likolo ya bibi c'est un coup une flamme et bimi kamba mo ta ouais donc comment on a bâti banzembo mususu ta donc yo mo pena melo mo zotala na TV na mona ngote la radio la beta ngote mais succès mondial oza ko se servir na expérience à batumususu pour genre ma solo zobeta na quand on dépassé le scrum à senga service et après ça la genre yozo se servir na expérience à batumususu to yo pe déjà meka mona ki ba ninga na yo ba bendo ba pompon ba sangana ki ba sala ki pe bana viva et pourquoi landa ki ba monter na bana viva ba lelo ke kabola ka mboke ezali lo chocho le cotronde en tout cas le cotronde en makambo mais tout ça c'est même moral. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de la RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. Fidèles internautes, bonjour, bienvenue dans cette émission. OMM Larabino, toujours historique, il y a musique congolaise. Émission OMM Larabino, célébrité de notre musique, toujours na chaîne Nabino, Congo Mokili Télévision. Voilà, aujourd'hui, on va vraiment parler de notre musique avec Noujak. Noujak Batebele, Yebi, Noujak de Papa Wemba, les lotos la bon, on est vraiment belé. Il est là déjà à côté de moi. Merci à toute l'équipe. Imak Makengo, Gradi Mayala, déjà Bilili, Eza
très assuré. Merci à toi, Anel Kabafossette. Oui, là, on a un esprit pourquoi. Merci à toi, son excellence Ado Youé, l'ambassadeur de la jeunesse, Dias Loutete. Je te salue. Voilà, restez branchés parce que aujourd'hui, Mambo Malam, vraiment, Eza na plateau. Je prends déjà mon invité qui est Noudjak. Bonjour Noudjak. Bonjour ma Jenny Queen Massaka. Bonne santé. Tout va bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. En tout cas, namonio lisusu na sepeli bana kin ba mitu na Noudjak akenda wapi? Noudjak akenda peu comment vraiment rare. Hein? Qu'est-ce qui fait Coco rare? C'est tout ça na biso hein. Tout ça na biso bon. Lokola bango ba mesana ko mona nga mingi na art. Ouais. Lokola bango ba mesana ko mona nga mingi na ndenge bango ba lingela ka pola musala. Tamso persona za libanda mboka, tamso sumwa ba silence wana ndesaka tamso suna mona na teme je suis là. Nadou Katumba, est un vrai prénom na yo to yango pe ezaka ba sobriquet? Non non, Nadou c'est mon nom personnel, mon nom propre. Okay. Et Katumba kombo maman. Donc Nadou Katumba Tupene kombo ya côté famille papa. OK. Katumba côté famille maman. Mais souvent tu ba éleva beaucoup plus kombo ya famille ya papa mais yo pourquoi otombola Katumba kombo maman? Yango papa langa na maman nanga chaque fois baza oswana. Ah bon? Ye papa kuna mais yu ndingi nini wala zotakinga. Mais yu mona nanga liboso za zoba. Bazo kombo ya famille papa yo kozo kombo ya famille maman. Kombo famille maman. Mama pe kuna abi mais yo voyage ko kendaka ici au sala 10 ans utikanga na 2 ans. Ngambi na zuna boko lié boye tia ko tinga na communion Jack papa langa wala zana kisangani. Okay. Na isiro. Okay. Donc atikinga na botami na nyakei. Akei. Et puis à Kendaki ici Rokuna, ndela ya partir ici ro nouvelle écriture et salami balé qui langa mususu bano ya botakuna ba sepela na ngai Noudjak. Parce que bango ba ebité ngai Noudjak ngo ya na bango. Ah bon? Ouais, ya tikanga Nadou. Papa tala ba sekola pe ba chombo za penate kaka ba fixe to ba telecel ba nini. Parce que mukula ya yesko ko ya kini. Ya yesko na parler Nadou azapi. Noudjak aza soit ko akota limité les autres bino Nadou bozo belanga Noudjak mais kasi Noudjak wa papa mba ye wana te wapi ba Alex abi Noudjak wa mbinga be ye wana voilà. Ah, au monde les mal ya otika bana, les parents berère tout ça là ka. Et bon ceux qui se retrouvent qui na même beau kata mususu okutana ndeko no mo po sepeli nae. Tandis que bango de ba mona ko na musika ba sepela na yo. Somotro. Baby qui est aux ala na yaya Nadou, mais tout c'est pela un artiste est mon Noudjak. Mais yana bangos. Vraiment. OK, Noudjak avant oya et pas ya papa Wemba, obanda ki musique wapi? Bon, biso zaki na orchestre moko boye zaki ya ba jeune talentueux. Orchestre bana matongé comme na ngozaki Casque Royal. Casque Royal. Tout beta pe na ndenge na biso na ba quartier et tout. À l'époque, Moutazari président Moutazari aussi m'a biso ba vieux Géry Elia, ba Doudou Elia, ba Colonel Drinks, bandeko ya papa général Baramoto. On a commune. On a toujours commune à Kalam. OK. Mais ma tongé de l'autre côté, ba côté ba Oshwe parce que papa langa zana après Oshwe Massimanimba. Donc 5 sur 5 il y avait la biso ko fait na Oshwe. Oshwe Massimanimba, côté famille papa. Côté famille maman ce que ça kotoyo baba Monseigneur Moker Bozele Monseigneur Moker kangabina Saint-Joseph o elandi Boubour ya ba vie bimi mbale o elandi ya ba vie bimi mbale ya ba parti Pacheco le prince de Molokai o elandi ya ba parti Pacheco ya ba colonel Jaguer ndeko ya vie riva mongali o ya vie riva o na film la vie belle bazo benge mongali les tozo beta avec la biso et tout. Il y a que depuis papa Mbakenda Poto, ça a plus de 20 ans, Aya Kakinite, Bendoson, Ramazani, Christian Nzenze, Boss les grands bâtis, tout, Maradona, Vieux des Aïe, Bangonde, Bazaï ko accompagner Véredi Amissi. OK. Alors, et au salaire qu'après 25 ans de silence, papa Mbaye ce qu'on a kini. Donc, tant qu'on a kini,
premier concert à Papa Wemba betaka na Victoire, la place des artistes wana. Liboso ya Imika. Concert moko boye, peut-être ba mélomane parce que chez nous on a habité la marathon monde entier partout. Mokili mobimba et puis nzambe pela likolo atala yango. Amen. Quoi nzambe atala yango. OK. Donc na mona ke ko déranger té. Pour les canapés c'est l'idéologie. Parce que premier événement nango wana o mire bukana nde sikoyo Papa Wemba avec ce qu'on a kino beta le quoi premier concert. Mais biso siko casque royal de tozala qui siko enlever des rideaux. Il y a événement wana. Il y a Papa Wemba. Nde Papa Wemba vanda ki na mupanzi na ba connaître Jagger na ba master na ye et tout avant d'ajouter la ndenge événement zoleka parce que Papa Wemba so concert za na 20h il y a déjà 18h30 19h na ba master na ye ba vena ba avant d'ajouter la ah mais voilà parce qu'à l'époque j'étais la salle pena mondele pembe loxti na ti ba koto. Mais pemba ngo pezaka e bébité hein. Et bébité mais qui na bana. Mais ça toujours. Ouais, mais pembe ya bomwana na siko boye. Ça peut le quoi kola muki. Ya moi ça bon à partir wana tunia wana nani wa c'est que mwana ya camarade na yo Luison. Oh. Mwana ya Luison atale ndenge zaki tout. Et après concert ici biso to kiti 2 jours après na fana ndako na moni ba master quartier ba petit ba yo lukanga na palais ba bisinga ki colonel Jagger azobenga yo bazana Papa Wemba. Colonel Jagger azobenga bana Papa Wemba na kipeti comme on a le chapeau bonjour papa bonjour ça va bisinga na lingi na peso musala mais na tala ki yo kuna place pour beta quand lever les rideaux oyebi na ko Wemba te. Faut pas sur la corde vocale na yo hein faut bando yemba mingi tango pas sur la corde vocale na yo tango ko kosola au sanza makila partir wana de voix na yo et ko funga mais entre temps zalaka na sima ya podium dirigeant ka musique do podium rolo yo nani ba série ya viva la musique kala mutaza sa ngo fina biso Edino Ebola donc naza lokola James Las nazo battre musique Edino Ebola vous avez ko diriger musique. Entre-temps, je dirige musique, entre-temps, je coule sa oreille musicale pour permettre au plus tard pour qu'on t'en a. Mais disons que après ça qui au poste wana to a recruter qui parce que zaki moi na camarade na. Bon, biso zaki a levé le rideau là que ba mélomane va comprendre bien. Merci pene aux ongsi ba pour faire comprendre bango le souffle. Biso to zaki a levé le rideau. On a usé la casque royale là-bas, voilà. On a bien la malacose. Il y a le chef de l'orchestre la casque royale. Donc, on a en tant que chanteur. Mais quand on a évité que chanteur, il faut passer sur la corde vocale. On a évité. Donc, on a évité que Jack na yembaka. Alors, à partir de là, on a été à mon niveau de grandeur. Il y a bateau, il y a format, avec une question, avec Djengaka, Pati Pacheco, le prince de Molokai, Apocalypse, Nani, donc, Monique. Et Yembeli Nangai, Nanu, Penana, Komi Pendati. Alors, il faut appeler ça un rôle pour la battre la musique, pour la battre la musique, pour diriger, pour la coller sa oreille musicale, pour permettre un gars comme appeler ce qu'on dengue à l'ingénieur. Alors, relation, il y a Papa Wemba, na père biologique, non, ils ont ni bakoli placement quoi, batang bécole moko, to bazaki kara, ba mi akimukolo. Non, ba mi akimukolo puis ba na quartier, ba mi akimukolo puis ba na quartier. Pour papa nanga ya zaki mingi mutu ya Bimimbale. Bimimbale. Donc master ya Bimimbale, je crois que Bimimbale est mbele. Bimimbale. Motindo nini na lela ye. Pesa Luison sangonanga. Akoti kikumbi yangonga moko. Babilo comment ndenge wana. Donc papa nanga zaki master ya Bimimbale. Parce que Bimimbale de l'autre côté m'a tongé côté à Bakone Jagger na Pacheco. Mais papa Luison ko na masimanimba côté à Papa Wemba. Donc, si papa a besoin de l'ongla massimanimba, l'équipe au sol, le cola, makandakanda, pour qu'il m'a camé, il faut les canapara, Papa Wemba. Donc, Bangope, Bazaki, Bato, Bapesape, Papa Wemba, coup de pouce, Naba, coup, il y a la musique qui est ok, boy, au long, ok, boy, similité, donc, Bazaki, Bato, Bapesape, coup de pouce pour entrer dans la quartier, puis coup de pouce pour à commander, à commander qui fait beaucoup. Nandenga, bo jeunesse, Nabango. Ok, Baïda qui est vraiment. Nandenga qui bo jeunesse, Nabango. Ouais. Et Nassala constamment encore, c'est comme si un vrai moine matongé qui se respecte, babimaka vraiment comme une akala mouté. Et deuxièmement,
bana ya viva la muzika bazaka bana Oshwe Masimanimba Lokolama ti baveni wana nyonso et pourtant na ba orchestre mususu tomonaka mususu awuti commune boye ou awuti commune boye basangani basali orchestre mais ya bino eza kaka mwana India mwana Lokolama mwana Masimanimba mwana Oshwe pourquoi non pongo ba les Delphin avec une question menée ande ba question là me repose un peu auta wapi ba Lubumbashi ba Kikwiti David nga pe ba stino asela Congo ta ba redia miss ba uta pe ba côté là ba bazaba na matongete ba li joko mpa bazaba na matongete ba tuloko ba vela nga ba Luciana de Bingongo bazaba na matongete donc ba na matonga à l'époque série wana je crois ezai kaka Iko vela biso Iko Lokole na Gigi Tupa Mutambonda Gigi Tupa na veille Iko Lokole et puis na vela biso Espérant Djengaka donc bazaka 3 personnes wana nde bana ya matonge commune ya Kalamu mais batutu batikalaki bautaki mingi na ba commune na bango bautaki na ba commune na bango bayaki kaka po bazwa idéologie ba former bango pe ndenge ba formaki nga ba kaka ndenge ezalaka kaka. Et selon yo ce qui papa Wemba a mis pesaki pen wana ya ko former yo ezalaki parce que ozaki na talent to parce que ozaki mwana ya camarade na ye. À mon avis étoile nanga et puis nazaki na talent. Ça n'a rien à voir non aux mwana camarade na ye. Mais aux mwana camarade na ye mais so ozo Wemba to ça lokote tu fais quoi? Bah nous présenter au mwana camarade nanga tu chantais pas donc ozo Wemba te ozo ça lokote siko ya port na yo mwana camarade nanga siko donc surtout matin na podium na présenter au mwana camarade nanga. Je vois pas que ça sonne un peu mal. Et à mon avis étoile nanga na Talananga. Ok. Et lorsque après ça qui au poste wana topé ko intégrer viva la musique ezaki na nini? Wana je crois ba 97 hein parce que ba 97 wana biso bakadogo to yaki pour la libération. Le président le Delphin président Papa Mobutu CCC Kokukuwendu Wazabanga azobima. Olinga ke mingi aussi si komboneti na suka bu. Mais faut benga nyama na kombona azanyama parce que aza mokonzi ndetro baka fo benga nyama na kombona donc Papa Mobutu CCC ko Kukuwendu Wazabanga vie school vie Léopard à l'époque ya Zaïre ba vie nga ba nono ba colonel nono Botens ba mokonzi Martin Passy wana ba série ya Zaïre donc bato bazali ko encadrer mboka bato bazo bunda pona mboka bato bazo kengela mboka série ya Zaïre malgré bazaki belé tout mais na ko kotanga kombo ya ba autorité nyonso tout na émission ya on attend moi ka muke ndenge ka ezalaka et puis na 97 wana papa c'est school azobima Papa Mouzé Kabila le père ouais. Papa Laurent Désiré Kabila le père d'Azokota. Alors na moi batawana ndena vandakia donc parce que tant papa maréchal aké afidèle côté bakadogo ndeso na s'inspirer qui sisi wakadogo kuna kuya juu ya kulibérer biso bakadogo toyaki pona libération sisi wakadogo kuya pole nja mwendo sisi wakadogo tunakuya juu ya kulibérer inspiration ne yeli wana ozaka na sima podium na posta na bapesaki nazaka na sima podium siko naza na sima podium mais ozaki pe na nzala oyemba otaka baninga baoyemba nga na uti musicien mais na orchestre mo batienga na sima podium oui nazalaki na nzala koyemba mais kolo nzamba bayembi ntango ayebisinga bongo fona yoka parce que yango le futinga lelo yo na duka tumba New Jack papa zate mais nabetaka un peu partout nabetaka na Basidi nabetaka na Bazambi nabetaka un peu partout oui que le 29 juin on a un concert dans Arena 5 na Paris ah oui naïbi ouais. Mais communication de ça m'a vraiment communication des osamaté par rapport à concert kasi na pas génial ça a foula oui, c'est très important. Et ce balobaki musakima ko sokola elongité ceux qui ont ici des 4 5 6 communicateurs et ça la paie bien.
Parce que ça concert amener ne ko ignorant. Ouais, ils ont la plateforme surtout on a lancé tout, on a lancé message et puis on a chaîne tout il y a presse tout il y a Congo, la télévision ils ont les canaux. Donc ben voilà. OK. Et puis lorsqu'on s'inspirait et ça m'a qui nini pour au matin à podium. Kasi on a déjà James Lass c'était nazo diriger musique. Ko diriger musique isiko yo toke Brazzaville. Ko ça là sai. Luchak est là pour mettre ambiance. Tout le peuple africain sont venus ici à France. Il faut que ça cartonne. Obligé de les aimer. Basket tourner Weston. Sai. On ressent la joie dans ma voix quand je m'installe sur mon instrumental avec Papa Wemba, la star internationale. Yeah. Voilà ce qu'album a Sai. On va faire la bendo, il faut perso, Pompon Miyake, il y a Jansi. Tu vois? Donc, Wana Siko, James Lass, la nouvelle écrite. James Lass, Rasta, Nini, ce qu'on va changer sous. À part Oyemba, à part James Lass, na personne va comme New Jack. Là, ce qu'on dit, oh. Nandimi. Il me tapait ça au combat. Il me tapait au combat New Jack. Nandimi. Ce qu'on va baigner dans le téléphone. Qu'est-ce qu'on a vu, c'est qu'on est Jack. Papa qui faisait des stars, hein? Des fois, tu écoutes, avant de continuer, je peux savoir un grand merci. Ils allaient pas, il y a papa, le grand architecte, papa Franck Médé. À la place tous allés. On a peur Nangaï. Merci vraiment à l'opportunité au PCBisou et puis là, il y a le en tout cas de Sepeli. Magenia Sepeli. Et puis vraiment na Sepeli. Ah oui, et Sepeli Papa Franck Médé. Jansi Bavouidi, moi na maman Henriette na Cap Town. Il y a l'ingano Jack Makas. Dans l'émission, il est déjà content. Merci, Jansi. Jansi Bavouidi. Jansi Bavouidi, merci beaucoup. Sikoyo, on attend Sikoyo, James Lass, Namon Sikoyo, le cause à New Jack, Folanda Makamba, New Jack. Azuban cassette, sérieux, on a une vidéo. Parce que DVD, VCD après. Il y a une vidéo. Il y a une vidéo. Il y a une vidéo, pas la bilonga habité. C'est à l'époque, sur 200 francs français, sur combien de personnes sur ma vidéo, et pour ça, je TV, moi, je suis dans la chambre, pour taler nous Jack Bazalaka. Ok. Je suis un peu moi vidéo, moi écran moukier. Parce que on a tué, donc. Moi, des bons rappels. Bah, rappel, na bien. La série, on va tout pas. Tupac, banane, ce qu'on a toi, j'en bien. Donc, yo, peut-être, ba lox na yo. Moi, ça n'a pas bitala. Tel petit rappeur, na ba lox na yo. Eh, ça le quoi yo, nous Jack. Ah, nous Jack via lingio. Donc, il faut qu'on t'agarde en maille. Allez, est-ce qu'on a sai. Tout ça qu'on a Brazza, tout zongi, tout comment préparer ce qu'on. Mais la vie na otikala ka ko répéter avant ni rien. Attends la douche na noté. C'est vraiment. Attends la douche na noté, attends la toi donc. Attends la toi là na noté puis ma canisi on est yagate pour etikala ko yate parce que ba rappeur déjà tu aurais bien ba Janspile. Chicken. Vous comprenez? Parce que tu vas un rap on a Congo ça surtout très bien Fatima Seya. Donc à l'époque, on a pu la Fatima Seya na idéologie na bango. Mais tellement fait ça qui manque aux autres la RTN, c'est bien tout le monde a jeune musicien, jeune talentueux, bazo rapper ba na moi style na bango. Ce qu'on gape na mutu wana na makanisi wana zagite. Ce qu'on tango Nathalie wala na s'inspirer ce qu'on a kati to longoli sai après na yesuko na ça c'est viva la musique à nouvelle écriture. Des Papa Wemba Mokili Mobimba. Tout le monde est obligé. Bankaka Bachege Bayay, Bazolo Banou Jack na Bruxelles, Nazando Barome Bakadafi, c'est la voix de Nadou, New Jack. Après, époque Ango Sukoyo, Bawara, Bandingari, Bagina système Bazokata Bangombe, Yakukata Bangombe, Okata Bakango Sko, papier, ciment, chocolat, coupé. Tous les personnes qui ont Yajan. Parce que nous avons fait la chose Traoré. La couleur m'a dit à Coco. Ndesco yo. Si ma tombe, je vais connaître Jack. Il dit donné. Et l'autre, dama qui l'a bien examiné. Maman connaît Jack. Il sait que non. Yajan, bien. Kotsa pe Yajan. Dès ce qu'on a Waraba, Memeli Bisso, Yajan. Chapi Choma, Akoma Kolia, Armakalema, Akoma Kosomba, Jean Bedel, Akoma Kolia, Yajan. Bawara banemeli biso Chapichoma akoma kolia Skwezo akoma kolanda Amakalema akoma koso. Après à tout ninga skoyo ozoembaka ya jango ndenge wana
banani bayana ya jangabi bandingari mais bandingari nde bawara ale bandela sikoyo bawara bamemeli biso ya Jean vraiment ok ouais et na album wana otiaki bani na kaka na nzembo moko ba vocal na wana album wana achaki kaka rap wana et puis na nzembo ya Bendo Son Info Perso nazwaki sumwa parti moko na koyebisa tous les bankaka tous les bashege baswanaka jamais na moto aliboma voilà wana album wana après tant to kepoto siko na star large l'album wana siko continuité nango tozaki visa ya 9 mois 5 mois to comment que 6 mois après parce que nous avons de place on a ba danseuse ba Chantal Mogao ba Coco Maria ba Mimi Chivundu na maître chorégraphe na biso que ton âme repose en paix maître l'âme de l'ambio Ndokia Ndombe donc nous avons la place on a dès là-bas ce que ba Pacheco ba Bendo ba Védézaï ba Christian Nzene ba pena za na siège na bango na Bricante Robert ndé 5 mois to 6 mois papa ba kotika boya bisinga non yo ndingo za wana tanga ba bilo na yo kende na siège kuna na Bricante Robert kende yo ko la chant ce qu'il faut bando yemba à côté une école de formation toi pe soka pa ba collègue ba formé da pesa pa ba collègue ba formé et puis na côté sous l'école de formation. Ok. Alors, à part na yo oyo omemaki na viva la musique, ezalaki bongo rap, to inspiration, ezalaki facile que papa wemba ndimango. Mais tant que déjà ndimaki c'est que ça va hein. Ezalaki facile et puis on a oba que ezalaki facile soit ezalaki facilité mais fallait qu'on prouver yango ka kokena ntina suka po papa wemba soka ndimiango de déshabiller. Voilà ndimiango na kuzu. Ce que c'est comme équilibré et yo kango po et comprendre yango parce qu'à partir na yango wana siko yonde et comme que chaque orchestre quartier latin wenge musica orchestre tout ça qui c'est wana empire bakuba donc so ba sali générique faut ba kotisa rap na kati ok to banda BCBG et simba hey to sali kolo et mona donc idéologie hein no Jack na Luka Tumba à côté c'est rap na katia musique ya Congo on a koloba ki à part na musique à Congo au mema pe rap na ya na rap na katia rumba na katia ya musique ya Congo rumba ou soit générique donc na rap yango monique ngala modèle parce que so ça les loga bien il faut mon kilendi mayo ok so ça les loga bien ça bien parce que ngola ça aussi formation ya bien et boti pembo mais ça les boti fruits nango yango on a toujours partout où les gros a toujours respecté. Alors, idole non la musique ezaki na Kakaye Papa Wemba. Kakaye Papa Wemba parce que vous opportunité okuta na eto depuis kalobande ko réveiller. Nazaye ko réveiller parce que Papa Wemba à l'époque au monde na wapi. Papa Wemba bota mingala zate, depuis que Papa Wemba za na poto et puis ayé et puis na mutango na zolo dans l'idole na ngasko atindi baluka ngai. Donc la côte à vivre la musique à sans test. Car à partir de la mona biso enlever les rideaux on a la victoire. Je m'excuse yango ça là que atali talanga a CP non nga mutu a CP non nga mutu physique non physiquement le petit là il est beau hein. Donc ça beau mais faut que ça chante. Si on a fouillé mbala mona ndenga chant kota kuna et ça bien donc kokota na on a vivre la musique physique na yo et jouer qui peut rôle belé hein. Ah ben oui charisme beauté nanga mais chant muki ok ba former nga skole na kenena abwa kanga mona chant pona sopana et kokoisa la musique donc abwa kinga do podium ko diriger musique tant que James Lass na mati sur escalier rappeur adake akomeli ngai o mokanda ya mabe esali ngai mpasi na motema e na bela bongo e likolo ya bibi donc na uti na rap na uti James Lass na longo na rap après na kena chance bon wana otaki ngo na album nini pe na nzembo Alain Nanzembo ni Alain on les a qui remix ya Chérie Maria Chérie voilà remix nango ce que ça humain
oyo tosala ba vocal biso tout libérateur il bosse le grand bâti Al Pacino wasko tango Al Pacino ekoya Ben le son tango va déplacer moke ba kesala viva la musique de l'an 2000 na ba Christian Nzenze na ba soliste du Saint-Esprit Ramazani mobile ya Malongo Litina parce que Al Pacino soit ekoya ce que papa m'a baissé ce que comme ce que capitaine de l'équipe Boulantoulou to yesko na ba vocal wana to kela ba Mère Malou après to kela ba blog belé ti tozo kendeka ti siko. OK, mais yo na kati ya viva la musique ozwa ki concurrente par rapport ya idéologie non ya rap. Non, azaliti. Atikala epe ko yete. Pe arozala répéter. Voilà ba assurance ebelé mais oyebi ke n'époque ba koma ebelé. Ba koma ebelé to comment compter ba on pe na musique congolaise. Voilà ba Ndulman. Non, bah rappeur, bah y a plein de rap. Ben oui, mais il faut pas baksa makaka. Il faut pas baksa makaka pour ça bien. Mais bah yebi qui parmi les tous il y a aussi de vieux loups. Est-ce que bah reconnaître un peu local la racine na bango? Je ne peux pas citer les noms pour ne pas créer bah polémique. So tous les bango boye ba boye mais bango mo na banda kuna bango na ba place bazalaka ba lobango. Il y a les doyens de la musique africaine. Parce que la plupart na bango baza vraiment nassé en 1991. Nassé en 1990, si bako l'appelle to comme 2024. Ouais. Bon, so peut-être il faut ba luka pe ko zonga na sima histoire ne biso to zonga. Mais bazonga ba kende liboso zwaka Rihanna na États-Unis. Nini na da so ngato na bibaki Rihanna zo tela na TV. Zolo sko niveau secondaire mutango ndenga vani boy sans libumu zoto mke. Azaleka mukuse Rihanna azotela na TV. Ba P-Square wala bazotela na TV. Dumi bazotela na TV. OK. Pourquoi Davido bazotala la TV. Pourquoi Maître Gims niveau international ya likolo ce qu'on nyonso to na yebisio wana biloko to na bisio. Maître Gims na Dadju bazotala la TV. Vous comprenez? Il y a un monde musana surtout qui ancienneté kontaka. Au monde imagine ndengo zawa oyebi pe ke ba sœur no ba mamile la bazalaka ba veilunga kalonda bazalaka ba ve manda chebwa bazalaka et donc ancienneté yango kontaka na kati ya musala donc to bité que soza ancien ou le gibato to s'opposa na C aux ala C non qui ancienneté et kontaka yango moni Davido bon nous Jack Naduka Tumba je suis congolais. Davido a ça va côté Côte d'Ivoire pardon Nigeria Davido Nigeria bongo nani Domi Nigeria kaka mais tout ça dans le continent d'Afrique donc tout ça africain Naduka Tumba congolais tango ba côté Nigeria donc tout ça biso surtout africain parce que parmi na kati wana sikoyo tango na bana makambu bango bazalati. Donc, ce sont les doyens de la musique africaine. Pour Nathalie, ça va congolais. Il faut comprendre bien. Bazotis, Coton, Basoukoulamato, il faut comprendre Nadou Katumba Zolobani. Parce que Nadou Katumba Sobe cité na Congo. Et comme on nous a sali polémique à l'objet, Bazong, c'est Boaké, Bazongbo. Il y a ce qu'on a Kenango. Et puis, ce qu'on a plus loin, place Nabino Bariana, les États-Unis, Bazotalanga, na TV. Bon, ndengo lobi ke batwana nyonso babanda ki otala na télé parce que yondo yaki na idéologie ya rap na musique congolaise. Ouais. Mais to mona ba preuve nango ceux qui bazo reconnaître yo peut-être na interprétation ya banzembo na to pe ba proposition ya ba featuring déjà zo ango. Na linga ba bloka ba featuring wana. Pour quelle raison? Parce que je suis l'homme le plus demandé de la terre. Aimé par les anges du ciel et embêté par les cochons de la terre. Bana papa wemba. Non. Au moni lelo ndenge zaboyi na to sala featuring moko nzembo ya vie na biso na ni jengaka na mortaliser ye na sala featuring na Apocalypse na Archange on les allait clan viva la musique tozo défendre biso bana etike pona otombola bendele mais na ndenge j'ai comme lelo parce que pour en actualité faut un album na marché succès zelo msusu talent pezelo msusu il y a des choses différentes. Donc, on va poser le talent, mais
ozala makokite to sentir na yo ezala makokite pour babimisa mo eloko pour baproduire yo ozonga pe na temps lokola bato nyonso tu tu vois alors na ndengaki lelo soki ngai naduka tumba natai nkombo te nabinaki eluka misien moko to master moko to cousin moko oyo aza na temps pour le moment tosala ne featuring ye na entourage na ye te nga na obenga ye motiaka obenga nga mpo ya nini tosala featuring mpona fula ye orke abosani ke ngasi na fulama epai ya papa Wemba ebongo wana eza imagination na yo parce que balobaki so na osengi te koloba te bapimeli yo oyoka lisolo ke basalaka bato bongo yango yo deja omizwili barekile na yo komo biso bacongolais totambolaka bongo biso bacongolais totambolaka bongo okoya mpe neti yo majaninde eza boye okozwa mpe mwa contre temps problème osengi collègue na yo ya service ta mosusu tala boye ya interpréter yango na ndenge na ye donc ntango wana naza nango te parce que je suis na duka tumi oza kose servir na expérience ya bato mosusu mpo genre masolo ozobeta na oka onde passe le scram asenga service et après esala genre yo ozose servir na baexpérience ya bato mosusu to yo mpe deja omeka parce que faut toujours komeka avant olobaki bapimela yo na omeki te olobi bapimeli yo na omeka te mpo na motu na ngai eyaka te nde deja ozoloba boye est-ce que ose rendre compte ke okoki mpe korepousser bato mosusu bazalaki na ide wana un jour basala featuring na no jack te ngai so baye na koyamba bango parce que ngai naza doyen je parle de bayaka moders baleki bamaster bacousin oyo baye nsima mais bazotombola mpe bendele ya Congo mais natangi nkombo ya motu te donc no jack nakwe na ye kingandi nakwe na ye pati pacheko le place de Molokai nakwe na ye selelo scram papa mapasa nakwe na ye mutu na nakwe na ye donc biso tu tozosala mpona kotombola bendele ya Congo mais nga na makanisi na nga loba ta mosu nabenga ve na nga bwilo longomba na ve nasala mwa eloko moko tosala featuring soit nabengi pati pacheko soit nabengi donc clan la musique kena déborder clan nabima côté mosusu jamais mais wana mpe eza bokaboli ti omo te kokabola mpo bana clan tu pe mais libanda osala yango te te eza kokabola te eza temps d'esprit nga naza na makila mosusu na genre mosusu na ndenge mosusu donc fo nakena oka na ndenge donc nalobi teke bango baoboya mpo nalobi teke bango baza mabe me ndenge na biso bacongolais tozalaka yango wana yokoesprit bien motu nanga ndenge tobeta mwa featuring banini yesu oyo alobaki no nuja akuta kobenga nga azobondela nga mpo toyemba na ye mpo nafula ye ok nujaka afulama deja nujaka afulama nga na stade de martyr bazwa komona nga na imana na stade de martyr bazwa komona nga na imana joueur moko imana so achebi akimi akina centre acheboye oyo ezali bamatambe bapreve oyo naduka tumba tika na mboka Congo so oke na debonome terrain moyo ezala babenga yango terrain New Jack. Et donc, yo tikalaka ko vivre dans les passés, on a oko lukate ko multiplier des efforts pour résister jusqu'à présent parce que tu es bi kezan ba musicien mususu ba sala pe succès na ba temps na bino mais ti lelo pe ba résister bazaka na succès malgré ba leki ba lelo mais au sentir vraiment qui est vieux pazaka kawana. Mais ngape la zaka. Bo so la zate yo yo lukande. Ngano cousine te to ebalite. Jack. Yo mo yebisa na vrai chéri. Oyo lukande. Vraiment. Nasa l'actualité te yo lukanga ndenge nini. Ya ona zongi lukande na yebisa ki OK musicien pose en actualité faut aller loko na marché. OK. Faut aller loko na marché ba bazo kayo et tout mais aussi batu mususu ba yebi parce que ko beta ba événement ya minene ezate ke faut beta ba nzembo bimisi lelo. Non. Ko beta ba sala minene
ko préparer ba événement na ba salle ya minene il faut pas oya ke ubetango na banzembo oyo bimiselo non donc tant bato bazoyoka ke New Jack Nadou Katumba le 29 juin concert FIFA concert 5 Arena baromi tout na te ba biga mais abonga bon photo ke non total New Jack akoyembela biso nini New Jack arosela biso nini mais voilà. Ok, nous Jack, mais lorsque Papa Wemba a tindaki yo okende ko vanda na bande kona yo o bazaki vraiment na maîtrise de la musique congolaise bien ba formé yo nini salaki ke ai biso lisusu zonga ngati ba formé ngati uta formaka biso nyonso tous Papa Wemba. Ok, bango ezaki po basani. Donc bango bazaki sikoyo continuité nango sikoyo. Continue ta formation. Voilà. Ah, nous, Jack. Ah ouais. Parce que yo yebi qui ramassait déjà grand soliste. Vous comprenez? Donc faut nous rappeler il y a Coco Rama, grand soliste, et Beta Capo. Bon, tout changer mon casse pour apprendre. Té. Mais au sani na bango alors. Continuité nango kaka. Ya musala. Continuité et apprentissage. Ya musala on a quel logo na ebisoka. Donc tout foula donc papa mba foulinga fouli tout le monde. Mais Papa Wemba azana temps les sous-soutés ya kovana nae banda 15h ti 14h à la kisagayo. Mais Papa Wemba azana temps akoya yoki ozoye mais non OK ndenge on te sala boy. Parce que là on est surtout ba bon sango. Papa Wemba il chante mais Papa Wemba beta la guitare. Donc pour Côte Sanzembo, faut qu'il n'y ait pas de Sima, de Vépinance, de grand soliste, de Ramazani, de vie des airs et tout. Puisqu'au cœur et il y a pas de son, de Pompon Miyake, de Ibos le grand bâtiment. Mais c'est normal parce que Bango Bazaba Banda Yemba avant. Banda Yemba na nouvelle écriture avant. D'abord, qu'est-ce que ça va outa banzonzi na yebite pour notre scala na thème na nouvelle écriture ngana yé pour parce que ngana pache koto ya après batamoko na skoti. Ah d'accord, mais nini salaki ke Papa Wemba yo atika yo na poto na Zimbabwe ayebiso ke bino botika la bozonga kinte mais yo oboyaki olinga toujours ozonga kin ba version ezala moins ebele sur likambwana ya olinga kotika la na yo te na poto yiko tazoba nengo te abi yo no Jack Zimbabwe Pacheco bino boza bana ndako na bino 3 na linga ta mutu mo atika na poto te. Baba tout mususu bakima na poto me bilote. Ah bon? Wana lo wazo yisanga. Atikala proposer to tika na poto. Yeko to biso 3 Zimbabwe Pacheco no Jack 3 personnes wana bino boza ba petit palin. Bino boko tika jamais na poto. Bato mususu ba okenda ba kende me bilote. OK. Ouais. Et otikala kina bangwana osala na bango combien de temps? Wana na siège kuna. Na siège kuna kasi conseil tozoki visa 9 mois. Ndena expliquer visa 9 mois, 5 mois toke 6 mois, 6 mois 7 8 9 totika na 3 mois après poto zonga kini. Sikola mi yekola ki pe changote parce que j'étais nazai mona muke, esprit pesa muke fona na kotona landa yoji. Kotona na Jimmy Weston, kotona na Mazantomo, kotona sala boye na lukamwe loko. Yoji ba Weston ba Mazantomo yango nde sala kike ozonga pe kin po yo la kisavama ke botande na uti poto parce que sérieux wana ezaka bongo. Non, kozonga d'abord musicien c'est la voix. Mais au moins quand tu as papa architecte fan d'awat. Donc couleur à pembe mais lobby pas gauche changer on comme noir, à gauche changer on peut comme rouge mais fondation loko les a déjà sans problème. Gana zonga kini parce que na kendaki poto kotikala te. Na kota viva la musique à sans test. Soki Papa m'a dit mon père bisenga Nadou mon fils reste nenga tikala. OK. Mais ya lo balanga ngote. OK. Ya lo balanga ngote yekutoza ndeni yona Pacheco lobi boleka la palais muto ayebate. Bwana basaka minene koti penda ba forme valise. Mais toka ke père azaki na moi ba franc mais abando fungola PAGT. Côté bambongo. Mutaka ba koleka papa mbazate. Ah bon? Viens beaucoup. Et puis sozo soana zo santé pena ko soana parents. Ce que on dit melanani ba o balobia bando kaba penza te. Net banani. To ba o ba bia ndo kaba. Bango banani. Batu so mbaka sa pampa makoloka koloba bango banani. Bana viva kaka. Bana viva banani. Ya ba mélomane to bana viva ba chanter. Papa ba chanteur bien sûr. Soko yo soana yo senge problème au pesa.
aussi on sonne pe no 5 problème au pèse au lobby ah na bon te mikolo bon mona te c'est là na subana donc tant wa telemi akeko suba donc ti ozo senga na so be ka 2000 to 3000 ayo ah te na bon te mikolo na mbebele pardon na subana na se soulager tant wa keko se soulager tant ozo zonga bambi yango likola mesa nga suba ben V7 na mbongo na ngamoko mais kokota na mai papa wemba mutafutela ngambongo na mai na lac d'Afrique 1000 euros ko bima nango atina matadi saki ata ba de shaba na bundi da moni ke singa la kingo voiture côté magasinage ngo bando kendale na zonga le souffler mais la côté la ko na mai déjà da bi papa somo so tinga ah te na ba bébé na se soulager nan donc tango akeko se soulager pour c'est voilà ce que vous avez en français ta on va combien 2000 yango. OK. Viens mon bien à solo là mission bien encadrer ba tout bien na bien. OK c'est on a Congo patron ya rolinga penaki musicien na ya album et puis yembelier après c'est sur ba ko yembele na muteba moko bazali net banane fallait sala album Kofi apesa ba musicien ba yembela droit chemin ba soleil ba modogo ba yemba Kofi mutapesa ba et ça bien et moi je parle de papa Wemba. Ah oui, parce que tout un exemple, bazali ba o basala mo. Vers dire mais ça sali combien d'albums na vivre la musique. Album. OK pesa makele. Na lobby te ba partout ba orchestre on bazama be. Parce que ngalinga mingi so so émission nga vraiment boto solo la mingi ma solo itali actualité na ma solo itali makamba bien qui kokota na kombo ba. Vous avez besoin exemple, na peso exemple. Très bien, aux amis les mingi. Na sepela no pour très bien. Merci. Très bien. Et voilà, dès la émission. Donc vers dire ça là moi il y a album mbala na mbala. Ba vestino pe ba yana ba Romeo et Juliette et puis papa mbazoye bisape ba ve Luciana, ba ve mususu kena me bino. Bozo zela nini po bo sala pe album lokola. Bandeko na bino mususu. OK. Nga naza papa Wemba toujours naza papa Wemba mais un jour na rolembaka. Na lingi faut vous rapenda soko sala banze mona bien. Pour me zate na soutenir yo le producteur na bien sans problème. Sans problème. Sans problème. Nga linga bandeko na tout ya ba congolais. OK. Na linga bango tout et puis bango pe la biki balinganga. Kala tozala ba bloka pamba ko swana ko discuter parce que tozaki bazoba tozo travailler na ba orchestre ya batu bozaki bazoba to ezaki ko na succès bomwana succès to bomwana parce que à tous un succès oza mwana muke oko gérer succès te mais tango misani na succès okoli okoki pe ko gérer succès parce que to sala constat que ba musicien congolais mingi ba se réconciliation succès kiti yes banane te yo lingi exemple te parce que lingi ba komba ba tuté mais ezaka moi constat ce qui succès kiti ndo moni ona oyo ba sali réconciliation mais sauf vraiment baza na moto wana penza ya succès wana au moins penza ba olinga kuté même ba te ya ba mais succès normalement faut kitake matakati succès ça le quoi ventilateur et que il sali et beti na gauche et zongi na droite so kangi va so ventilateur que na gauche au choboko yo ko sala kaka denga ebeli. Mais c'est difficile au monde un peu moutandimi que succès kiti et voir même bafad na atabino batboza libanda bo constater que succès ne kiti au monde aye moi ando boya bafad ne pe ba boya. Non mais yango na sona zongi se ba mukela biso ka eloko moko que musicien azana top soki azana album na marché. Azana album na marché bat ba savourer bat bazo yo kaye yango na mais so azana eloko na marché te il faut kitati. Et ça la binonde nini album na marché boye penze betamité ezo betate zo yo kanate mais o chaki be fort énergie na ona kat album wana. Non mais nzembo zaka message. Nzembo za message a bien, promotion bien OK nango. Succès c'est lo mususu. Succès c'est lo mususu. Talent c'est lo mususu. Po nzembo ebeta manande ngozolbana wana comme suma ka mususu. OK. Wana comme mabanganga. Na mama makila ah tika bwenu Jack ouais donc ponze bwe beta na terrain ba yo kango esenga banganga na makila na kindoki ah bon kala tozana chaîne moko RTLC
tembeluti mabe mingi o mama e donc zo sentir ozo ka veli tabe mozo ka banze mozo awa siko la Congo to komata na ba 16 chaînes de télévision donc tant yo kangi 5 chaînes 11e chaîne ba tout so tala donc yo zo tala ko tout so tala ko to succès zelo mususu talent pe zelo mususu donc nandenga promotion boyo beta te faut kanganga mais ça fait promotion non correctement promotion correctement ils allaient bien parce que nous avons un message il faut que bayo kabayo tango kota batula matoi ba comprendre nzembo mais succès va bien impact il faut makila c'est que bino pe boso pas makila non so makila ndeni ngala travailler pas ya mutu faut bosa ba succès nazo travailler ko pas ya mutu OK ce ko ba leader à orchestre na lobi boye ngaza o travailler pas ya mutu so yo zo travailler pas mutu so ziba biloko na mikebi nzambe we na orchestre na ba dundi yo na biloko wana so ko lingi biloko o tiko orchestre wana o sin impact yo moko ozu yo biloko ya yo moko ya orchestre la yo c'est que yo croya na fétiche non na croya na fétiche te mais musique eza monde mususu mais yo pe chroniquer za wana je crois que vous comprendre oui je comprends et nalina ko tsa pe o expliquer sur réalité wana mais on a expliqué tana ba sumba bon talent et zelo mususu ouais promotion est bien batang ezali au sala promotion sala te ba oyoka ngokaka monama tango eza au sala promotion au sala te ba oyoka ka ba obina ato kanzembo mo jar net au mo rela ngwisaka batu je crois que comprendre mon ba ndeko bazola na bazo comprendre batu bana besoin ya comprendre et puis c'est ça ba un coup une flamme et bimi kamba mo ta ouais donc mon abati banzembo mususu ta donc yo mo pena melo mo zo tala na TV na mona ngote la radio na beta ngote mais succès mondial on appelle Sili Bungi aso cho na barba ba longolango oh poza ba yanzembo moko ezo peser pena te donc soso à côté ba épice belé ba to liaki ko nzala meto ba lexi bango libumu diarala pas toi là donc balasima ba lia soso wana souté donc tout le monde a banzembo belé et limwa sur le terrain soso tala ba soué ko na losé ba ebeti ya ba vesima o silo ba yokango ba monano ba mobembo ya pepe kali tilelo ba yokango. Parce que il y a une différence, il y a nzembo na chanson. Quelle est la différence? Nzembo c'est ça la chanson, non? Oui. Est-ce que nzembo c'est en lingala la chanson en français? Très bien. Soko yebisi mundele ke landa nzembo nanga mundela oyoka o. Ayoka soki ayoka lingala bien sûr. To chesko vrai mundele landa nzembo nanga ayoka ngo. Faut expliquer bien penaki non landa chanson nanga. À comprendre parce que chanson yango na nzembo siko yango na chanson mais so tele ba nzembo zo sala ba succès siko eza ba chanson te mais eza ba nzembo po eza terre à terre donc ngolo ba que c'est local quand on a expliqué wana chanson yango na nzembo yango na chanson mais tango nzembo eza terre à terre donc yango na chanson mais to benga ngo chanson te to benga ka nzembo po ba critère nango na ndenge zo peser nzembo kaka. C'est que etonabino comme on a banzembo mususu ozo sala succès ba époque ouais. O lobela nani. So lobi bon ba bengo jaloux. Je m'en fous et peut-être matin. Et puis na zappé mutani te bato bana banzembo benga ba nani. Mélomane? Non, pas mélomane te banani. Sincère, na peu sincère. Na peu na temps na. Ok, nous Jack et na vive la musique oemba el suna nzembo nini à part des chansons là kumvata o ngana lila o kumvata dologia lenkuru kumvata dologia lingansi akinda chime malenga o arijana libane kumvata o adida kese londonien wana vocal. Mais l'album y a la île na Chanzembo ya Mobimba trop bon trop couillon. Deuxième chanson na volume 2. Trop bon trop couillon. La vie n'a pas de prix, Jenny tu sais. Mokile otozande ya kaisala.
cause à la bonté, mauvais pété. No Jack, méfie-toi. Jalousie fanatique, n'engue jalousie proquisiba prise à ma baie. La police est complice et met au service de son vice. Ton vice, son vice est votre vice. Sauf des colons fait bouffer bouboulou. Gemi, Papa Wemba, Kilimo Bimba, for idol. Ok. The one is un peu world de musique. Parce que, tant toujours ça, l'album, il y a Alain, Nzembo, il y a Pati Pacheco Fritela, Nzembo, il y a trop bon, trop couillon. Ingénieur, il y a. Ingénieur, il y a l'album, on a Alain, et ça qui vit Alfred Nzimbi. Donc, pas ndenge bimaki boya soit qui sous Nzembo ya Pati Pacheco na yanga côté quand ba côté bazik à travailler qui moi mingi na Papa Wemba Alfred Nzimbi. Oui bakala dia kuba mukolo akemba. OK. Ouais Nzembo ya Pati la Fritela. Dis-moi si tu m'aimes ngo. Dis oui ou non. Dis-moi si tu m'aimes ngo. Dis oui ou non. Wana cœur na sala na katsa Nzembo ya Pati Pacheco na Fritela na Laine. OK. Donc ça la moi biloko belé na sala sala. Après tes vraiment. Après tes années. Et nini et sala ki o kabwana na Papa Wemba. Gala kabwana na Papa Wemba te. Na kabwana te. Na kabwana na Papa Wemba te pe na o kabwana na yete. Ngana zalaki mingi nazaza moi ba cop nanga mo privé libanda Bangola Afrique du Sud Zambie Lubumbashi ce qu'on fait beaucoup là qui vient mon rose appelé cop mon boy c'est non papa t'as dans un cop mon boy mais sur mon au salon bien kenda. OK, parce que ce rime ko bunga ki ata ba 10 ans boy au monde en a raté, les gens disaient que ozaki na Angola, msuba bi oza na Afrique du Sud et to banda ko e ba te ozaki wapi exactement. Kaka ndela lobaka ça c'est viva la musique nouvelle culture de Papa Wemba Mokili Mobimba. Ça c'est Jazz Bandel la nouvelle musique de No Jack Nadu Mokili Dora Mokili Mobimba. Et kuna po bando betaka musique? Ben oui, mais ce qui permettre dans votre cinéma imaginer surtout n'habiter timing non on tient le tout pour là que ça va mélomane batala quand même que on a zoloba na lobby na monoko mais ba mona pe na misu. Et ba kuna ba place au kindaki na ozaki na mboka ni exactement? Partout mboka kuteleke belé. Une année il y avait beaucoup na betango na kin. 2 ans na betango na Brazzaville. 3 ans est mort à papa na beta en Afrique du Sud. 4e na beta le Lubumbashi. 5e na beta la Zambie. 6e dans la salle rapena dans la salle cheval. OK. Donc ba place no bando qui ndé po beta musique. Bon ça musique non ça sonde. Donc toujours tombo la kaka bendele ya mboka. Banda ki louer ba équipe d'accompagnement. Non, au moins ce que le monde a comme si nzambe parce que ndenge a doué lenga yemba mokile changer. Mokile changer pourquoi? Dès que nous avons kini awo toko katsa na Brazza na poko to komi toke na bar mo boye obi ke ba jeune motalentimo bazoyemba donc biloko nyonso tout so ke na wenge musika bazobeta wenge so ke na quartier la te bazobeta quartier la te so ke pa ya aigle fali pupa bazobeta banzembo nayi ok pa ya chetet bazobeta banzembo nayi ok koto bazobeta fabricas ils ont l'accès force ya ba mission en Congo de génération en génération ezali parce que yango parce que comment vous permettre mingi na ba producteur tam souvent le chocho ezatendele comme moi ça na Afrique du Sud yo yaka na yo moko ba ko accompagner yo le chocho na yango pour permettre ba la ba billet ba déplacement ba hôtel et tout. C'est bien New Jack et après la mort de Papa Wemba ozonga qui vive la musique à te pourquoi? Non mais na ça déjà vive la musique. Ndela zo que nous bétarena. Viva ya bananda ku vraiment. Kasengaït. Viva Ngai, viva Ramazani, viva Bendo, viva Pacheco, viva Apocalypse, viva Pompom Miyake, viva Archange, viva Échappé. Tous les mututu les clan tous les mututu les clan. On appelle Simbote na honorable Fofo Konzi. Honorable Fofo Konzi place aux Ali, Bambota Tro, Roger Sosa, Roger Sosa, Asosa Baikula, en tout cas Kitoko, Botuna Ngai qui Majeni Eyo, Nzela Linu, Yewana,
vraiment en tout cas faut botala mingi sito parce que yango nde makambo Congo Mokili télévision. Mokili télévision. Ah oui. Avec akutali Mokili télévision, akutali ce qu'on a New Jack Naduka Tumba, Mokili Mobimba. C'est le CAF. Oyoki yango président Aubert, oyoki yango. Voilà, mais tout le monde qui ba ninga na yo, ba bendo, ba pompon, ba sangana qui ba sala qui pe bana viva et pourquoi landa qui ba monter na bana viva? Nazali. Place tout bana viva bazanga laza. Ils ont Ok. dépendre ndé na ba temps ya mutu. So ba betanga na ya. So ba zo beta tala mai to la se mai na obeta. Wala ba za ba. Olingi indépendance mais bana viva la musique. Wana bande kotokola ensemble to vanda pena ba bon moment to kabola ba mapa place boko. So moni mona viva zo swana lo ba wala za mona viva te. Aza figurant de batala na TV, Monsieur Michel figurant. Madame Jenny figurante. Bana viva ba swana raté. Ba swana raté honorable Fofo Konzi, ba swana raté. Ok. Anthony Tikala, je te salue. Président Emmanuel Mambo. Moi, je suis à Tongo, Bambo Tenayo. Depuis Cédar rapide, Balobi bana vivre baswana raté. Baswana raté. Mais tout le monde a révoqué. Bana vivre. Ba révoqué bendo son balongola un orchestre. Wani ya koswana raté. Ba wana makam na bango place ba bandaki idéologie na bango la zalaki. Place pe komeli ngala zalaki. Place pe kusukela osuka pela ndenga mabete parce que baza famille bako bongisa kaka musala ezala ba norme nango etambola mais comme moi je n'étais pas là donc na kokota ka boyete parce que likambo papa langa lizo sanga vo kota likambo fona yeba likambo mais to yokango na ba réseaux sociaux mais ça va la fois passée président Fouatia mbara biso kuna tozala ba bendo ba pompo miyake biso tout ba parti ko tout le monde. Tout ça, c'est même moral. Et là, il y a le chocho. Le koto. Le kotronde, en tout cas, le kotronde, en makam. Mais tout ça, c'est même moral. Ok, New Jack. Et maintenant, le projet dans les années. Le projet est belé, makam est belé. Donc, nazo bisaka la villageois, naba villageoise, bana Firenze. Bana Jet Set. Ok. Rendez-vous le 29 juin, Arena 5. Ils ont fait sa confusion. Quand ça était Arena Oyo Aigle, fallait pour pas betaki. Tu sais, yangote. Ils appellent Arena T Oyo, Chetan Nigola, fait cher pour la betaki. Yangote. Ils appellent Arena T Oyo, Mukwa Bongo, président Félix Ouassé, quoi, Obeta. Yangote. Ngaya Yangezali, Arena 5. Le quoi 5. Arena 5. Et Zawapi, adresse? À Paris, on a routine de la affiche tout à l'heure. Non, pour les mélomane, bateau baolinga koya ko assister à un concert. Donc Arena 5 ils sont à Paris. Ils sont à Paris donc na routine de affiche, n'est pas émission de gars, au projeter pe affiche batalat. OK. Yo mo mtobe tato obeta na batu mususu. Non, na obeta ngamoko mais na invité ndeko nanga Ladi. Ladi pesa azo défendre le Congo. Ça l'a fait trop peu pour le Congo. Donc, les pays to comment ba responsable mutu na quoi na ye, azo bunda pe na quoi na ye, nous pas azo bunda na quoi na ye mais et au déranger te na podium et au déranger te place Baptiste Basangani pour tout baksa. Ça va pas déranger. Ok, et moi j'invite les amoureux de la bande musique d'aller assister le 29 juin à concert. Il y a artiste et musicien Patrick Bekam au Ekozala na Genève. Iptown, na salle Iptown, Geneva. Après concert, il y a 15 juin, il y a Ferregola, Mélomane Botikalana pour soutenir artiste Patrick Bekam na Iptown, Geneva. Vraiment, c'est un jeune musicien. Avec ta musique na kitoko, bio pur, spectacle les a bien. Beaucoup, zala vraiment décidé. Nous dire qu'on évolue toujours avec notre émission malgré to comme na biso pe ko kende na suka ba projet na yo ezanini ozosani pour le moment est-ce que ozana orchestre ozana tube na YouTube nini vraiment ozosala bon ya on a vu ça que normalement na mortaliser Vejengaka nzembo yemba beloti na mortaliser
Et puis na sali mélange ya beloti ngape na Baxi Maele na kati. OK, au salon le quoi remix. Remix oui, mais na Baxi Maele na kati. Donc on a le professeur émérite, ami d'enfance Mokonzi. Les professeurs Taylor Lubanga au pur. Donc au pur oyo Denis Kon basala ki featuring ya président Félix Bazekwa na Koffi Olomide bembela ki professeur Taylor Lubanga. OK. Donc Gapé yango na zongeli yango le professeur Taylor Lubanga, merci beaucoup Motomo Kebongwe Belé, le professeur Taylor Lubanga émérite, ami d'enfance. Na yembeli yango lisusu. Entre-temps, nous avons un mouvement complet, jazz band des alliés. Jazz band. Jazz band. OK. Jazz band, on a mutapé sanga combo orchestre, on a Véry Vadelo Pipo Mongali. Akenda wapi? Akufa. Avant sa mort, déjà mi pesa ki orchestre. Wana kala. Ndenga mona ngaka bisinga yonde uzawana oza jazzer oza vibrer. Donc un jour mukolo ozana boulot seul orchestre na yo, faut tsango ka ba jazz obakisi ba biloko no mwandenge wana. Donc jazz band. Ce qu'on appelle même pour la jazz band, abi oza jazzer. Sur le tourner band pour na bi kasi le roi yo ba style nous le roi James Bond. Ah d'accord. Donc mouvement jazz band des alliés, on a duka tumba zali. Pour le moment, on s'est plongé dans nos mingi dans Makambouya. Concert. Il y a concert, il y a le 29. Donc, mais bon, répéter quand même. Mais tant que tout ça dans le mouvement, tu répètes. Chef de discipline, on va la mal à causer. OK, va la mal à causer. Je te salue. Oui, na confondre qui na et voilà il y a Makuiza. Oui, Eva la Makuiza. To Eva la oya kwa mambo emenea. OK. C'est ça. OK. Et ceux qui bat balingi ba rejoindre yo ba ko sala nini. Bayebi te yondo yebisa bango place aux ali parce que batnyo so ba ta biso bayebi te. Donc si on a makanisi nga nazo préparer événement nazo de Paris. Le concert c'est le 29 il joue à Paris. Et même dans retour. Ceux qui balingi ba zwangai avant ou soit dans retour. Ça kaka chombo kaka. Chombo, hein? Après ça, il y a lieu de répétition, au siège. Bon, normalement, la répétition à Kuzu Awa, place Tozawa. Place Tozawa, il y a papa architecte, papa Frank Mede. Là, on a répété à Awa. Il y a un instrument complet, il y a un instrument, il y a un solo, il y a un répétition. OK. Mais avant. Mais il y a en coulisses? En coulisses, oui. En coulisses, oui. Mais avant, il y a déjà des concerts, on a déménagé, côté Naza, on a côté limité. Donc, carrément. Donc on a dit que côté limité fona luka siège mususu pe côté limité kuna. Donc yango monika mingi chombo 097 na habité sur. Oui bien sûr. 097 95 41 132 097 95 41 132 yango na peka ya WhatsApp. OK, donc ceux qui bolingi bomona New Jack beaucoup zoyé na numéro. Les doyens de la musique africaine. Il faut savoir New Jack, les doyens de la musique africaine. OK, yemutama rap na musique congolaise New Jack. Ah mais rap la musique congolaise ma part ça à Star Matinée pour abima kalabima donc Star Matinée on abima tongo. Faut se il marque Makengo. Pas Makengo. Kadi Mayala. Donc on met ma rap. On met ma rap na Congo ils a bien wana port ya New Jack na ngona musique ya Congo. OK. Mais à part comme ma rap na Congo je suis Star Matinée. Mais yebisanga pona ko selo ba titre na yo c'est ça. Nabima tongo. Vraiment. Nabima tongo. OK, merci beaucoup New Jack. Je pense que to komi vraiment na suka ya émission na biso, ba salutation na yo. Na eloko bat bakoki ko retenir na part ya New Jack. Donc à part de surtout globalisation surtout c'est la voix de Nadou New Jack. Je remercie chaîne Oyo. En tout cas merci mingi boye ko rendre la visite et puis ko joie image. Vraiment présence nous a cher ba misunangai. Après si ba mélomane nyo surtout balinganga no balinganga mbotete mais faut bolinganga kaka ponga na za les doyens de la musique africaine. Na za marqué bazo comme on a un stade de martyrs, bazo comme on a un stade de martyrs, ouais des martyrs, stade de martyrs, ouais il y a triomphal.
À part ça, sur aucun des bonhommes, terrain moïse, on va un terrain New Jack. Donc, rendez-vous à ne pas manquer le 29 juin, 5 Arena. Vraiment, 5 Arena, boya wane belé bato balingara New Jack bato balingara Papa Wemba ba sepela na musala New Jack asalela bango na Congo boya soutenir artiste na biso po makasi nzoto na nozali. Et puis la forme ya blague était Japon. Et c'est que yo moko beta grave. Comment on dit? Ah, je sens. Je vois. Je suis tout à fait Versace. Tu vois ou tu vois pas? En Versace, Dolce Gabbana. Non, ça c'est pas ça c'est Dolce Gabbana, c'est du Dolce. OK. Ça aussi c'est du Dolce. Gianni Versace. Idéologie Gianni Versace toujours. Donc je vois que des poissons mais biso ba la musique à to raté. Pour à part New Jack à part Nadou nazana Jikin. Na parisien te donc ba parisien ça va ba poto lobby auto ben ba yaka moders. OK, nda déjà poto en combien de fois? 4 fois. Et puis biso to ke ba poto teke. Na Papa Wemba kaka. Ouais. To ke ba poto teke ozui ndenge comment les choses visa Schengen au Tamboli, Hollande, Paris, donc ozui visa France ngo kende Belgique ozui visa Belgique. OK, za kimi territorial. Ouais. Donc ngaza parisien te mengaza Jiken. OK. Na Jiken, New Jack le Jiken. Le Jiken, les parisiens wana penda moi to lobela ngo zate parce que ba tout ba yebi. Mingi musala, mingi programme. Ben voilà. OK, merci beaucoup. Merci New beaucoup, Jack. maman. C'était un réel plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui dans cette chaîne Congo Mokili Télévision. Chaîne Oyo et Memelaka, vraiment, Meloman, Historia. Histoire quoi? Histoire à musique congolaise. Il y a une célébrité musicale. Il y a bateau, tika, print na musique congolaise. Le roi New Jack, Bobandokuta Bango. Na chaîne O précisément, na présentatrice Nabino, Jenny Massanka, queen de la presse. D'accord, c'est la ligne. OK, il n'y a plus de salutations. Na pesi ba na Congo ndio sombote na pesi mokili mbote mingi. Na pesi mama bana mbote, na bana et puis na pesi nzambe na likolo mbote. Yem tazo sala biso, yem tazo bate na biso, yem tazo pesa pema. Et puis, on a Pessi Mbote na son excellence, le président Fouachi Béton. Pessi Mbote na fondation. C'est rare, hein? Pessi Mbote na fondation Mama Denise Nekero. Pessi Mbote lisusu na le professeur émérite, ami d'enfance, Taylor Lubanga. Rendez-vous à ne pas manquer le 29 juin na Arena Paris. À Paris. OK, avec New Jack. OK, moi aussi, je salue le président de la République, notre premier papa. Moukwantombolo, moi, Amayoakanda. Fati béton, babi béton, na béton, tous les 4 coins, béton, yel bosso, béton, zongasima, béton. Et merci de nous avoir suivis, chers internautes. On se retrouve à la prochaine émission. Bisous, bye. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de mission diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Engalima à Kinshasa.